Coucou la famille, bah bonjour, bah bonsoir. Vraiment, ça dépend heure à laquelle vous allez suivre la danoise. Shalom Namabota Nabino. Bon samedi, bandeko nanga. Bon aimé vidéo, bon like, bandeko to fungu la conscience, bandeko mutarobo mayo. Azali obele ndeko na ya pembeni ya musika te. Vraiment, bandeko nanga like, partager parce que je n'ai pas le temps, tout ça nango live, mais bon comprendre, bon tchakaka, ba commentaire nabino, et que vous allez bien ma kasi bandeko nanga, aimer vidéo partager. Respect na ba chef coutumier na biso, et puis bobo to bondeko, na bandeko ya catholique, ba salam alaikum, na bandeko na biso ya ba musulman. Bandeko nanga ibozo mona mona mwasi o ya munene makasi bo kantaele mso bo kantae Enis olangi me ezali Enis olangi te mona mwasi o penza munene libumunyo se kwei mabele penza minene makasi azali leki ya Peniel bandeko nanga mona mwasi o munene o boza mona lokola tono azali kaka obele na 25 ans ye wana nde mona mwasi o atikali kotika vraiment moto na kati ya États-Unis kuna asili ko kangisa yaya na ye Peniel aza vraiment en danger ceux qui bokebite azokota prison bazo katela ye prison bandeko nanga mais tant ndeko mwasi akei na Kisasa eza pe problème te bandeko nanga ke Kisasa akokaki na pe kokuta na mai Kalambai mais na modelo Kalambai azali ko simba ye na modelo baza kotela na misu na ba photo mususu bandeko nanga na laksi binote baza kotala ba misu lokwa bakomi ba amoureux bota na pe Kalambai modèle aza kotala mwana mwasi oyo soki pe akanisi Enis tozoyeba te mais Kalambai o azali Enis te o azali leki ya Peniel ozomona mama ya bana na yo oyo azali na justice na kati ya États-Unis. J'espère que kosolola na mwana mobali mwasi oyo eko sunga akende ko retirer plainte soka retirer plainte wana te ndeko mwasi akosala prison ezali pasi na mawa bandeko nanga wana ndeko na ye oyo bomoni atikali kokosa na famille ke alongola ki plainte nzoka alongoli te avocat ya Peniel alobi en tout cas na Peniel fo yeba kosamba plainte wana ezali ko kende na lire ya mabe na likolo nango ya plainte wana bino mo boyebi ndeko aza na plainte afutaki 10 000 bafutelaki ye epa ya ex na ye wana copain na ye c'était juste pour na nini bandeko nanga ezalaki pour na liberté provisoire ça n'a rien à voir na donc ceux qui pensent que asambi bien te 10 000 wana ko kenango esanango perte donc akokota na ye kaka boloko ou bien bakokatela ye penza mibeko parce que ndeko mwasi azo insister que Peniel alakisaki mbeli Peniel ye moko azoloba ke ezalaki nzete ya fufu bandeko nanga pona ngai ezala nzete ya fufu ezala mbeli ezala mulangi ya masanga ezala nini kibota batutelaka pondu eloko nyonso ezala vert ye o tozana ngona bandako meme biso ba télécommande na biso neti ya babeo ba ezaka kilo na yebisi bino soki ba bambulu yango na mutu ayaya okola mukate du fait que Peniel azwaki eloko na bato belé balobaki eza arme blanche en tout cas et puis Peniel asaki likambo ya mabe akei ko panza ko buka télévision bandeko télévision buki yango ezaka ba matière moko ya mabe koki ko bima ba matière toxique abuki ba armoire na kati ya chambre mwana mwasi oyo abuki ba mbetu abuki donc abebisaki chambre wana ba police tango bayaki balobi non et puis niveau bayebi kamelaka ba kisi ya mutu balobi non oyo aza vraiment danger alors soki ex na ye wana azwaki en charge te a signé ba papier et tout mais le Peniel ba bimisa ki libanda te kobima pa bimi e simbi nango te na mwana mobali yango eye ko panzana mais bandeko nanga esali pasi bote la famille oya yo makambo nyonso Peniel azoleka oyo bino batu bolelaka Peniel mai Kalambai mabe siko soki famille na ye moko baza ko négligent ba omona ngo kutuke nde Peniel mutaza mabe bango na bake kutu Kisasa bakei komona mai Kalambai toloba ah mama la danoise pona nina mona mai Kalambai te
boato ekufaka libongo etikalaka me na modeli ya Mai Kalambai bazokende na Peniel même si eza yango okomona Mai Kalambai me okolinga ezala médiatisé te okolinga bafoto ebima te bokoya koloba lisolo ya Danoise bongo bana aza mama leki ya bana bandeko olingi mama na bango te okei kofunda ye bakanga ye na boloko obengeli ye police siko ndenge azala mama wana aza vraiment na problème c'est nini na ye babengango nini soki comment on dit ça casier judiciaire na ye baby donc yebi sango olingi mama wana te olingi ka mende olingi bana Peniel siko ozokende kotala bana wana tomoni pe pai bakangi photo na bana Peniel te photo zo bimaka ye na Mai Kalambai azolakisa ye se koto yo Mai Kalambai azomema ye koto boye na bakamarade ya Mai Kalambai tela ninga azoseka mutu ekomi lokola Enis Olangi tala mabele vraiment bandeko nanga bona mwasi amemaka bakilo na sali bumu na ebite États-Unis mboka problème soko kebite santé okokoma obèse openza ye obésité plus komona kana mona ki nazaki na petit bandeko nakataki kolia po na bi nzambe ngape munene yaka pamba so na komi boye pardon eza neti problème bandeko na ngai ne zappe pas to ka explication ya ye moko ndeko mwasi Peniel na makambo nyonso elekaki na ndeko na mwasi to yoka yango clairement et puis tokoya ko conclure bandeko nanga est-ce que yo pena nengo zawana ozwa ko accepter que bandeko a Peniel na makambo esilaka te bazala proche ya Mai Kalambai bakende Kisasa batambola na Mai Kalambai baliaka ensemble babelaka ensemble Peniel akozwa ndenge nini bandeko soki ezalaki kana yo oko agir ndenge nini entre temps otiki ndeko non États-Unis oboyi kolongola plainte komona na Mai Kalambai est-ce que okoyi ko conseiller mwana mwasi oyo alongola plainte ya mama ya bana na yo ou bien ozali ko renforcer susu likambo ke bakanga ye de façon que babotola ye bana totalement pas de question akomona isu bana te parce que aza criminel yo pena Mai Kalambai idée na yo ezali nini bandeko nange eza pasi ba famille tozo botama na bango mwana mwasi quel que soit les problèmes il fallait oyeba tango nini alors bandeko mso balobi te ba parents Peniel batindi ye akende sur place akende kosenga Mai Kalambai pardon tantango azobeta concert na ye na désordre o Peniel aza komema bandeko nangai ba parents batindi ye balobi kende kosenga Mai Kalambai pardon balobi ah Mai kitozo tinda leki na ye vraiment kutana na ye ozwa pardon na biso makambo Peniel azosala tosi to lembi toyebi te mwana to pesa ye conseil ndenge nini akoma komela ba whisky akoma komela ba shisha akoma mutu penza ebeba et puis Peniel ye moko a confirmé yango alobi ke abela kana ye ba dépression abela ka maladie obino bolobaka mingi aza bipolaire mutu na ye ezalaka bien te ye moko alobi yango bongo mutu azoloba na ye boye bandeko nanga nde mutu aboye bokosenga Mai Kalambai azongela mwasi mutu eza malamu te ou bien mutu ya boye azwa bana un jour boye kakena na tongwana amibomi ye na bana bango surtout bakei non bandeko nanga tozalaka ba rationnel botalaka pe makambo ni bokopesa conseil alors bandeko nanga bolanda na bokebi nyonso tolanda ye moko Peniel awaza kotombokela nanu lem na tchengo na mwa katikati awaza kotombokela mama moko alekaki na epa ya mama Lumière alobike ba parents ya Peniel baza na foti makasi ba parents ya Peniel wana ba musuku baleki balobi ba parents Peniel wana mama wana zaka mama Peniel te bande kotoyokaki yango pe epa ya tata pokuna iparete mama wana zaka mama Peniel te toyebite en tout cas makambo ezakaka problématique bolanda peyanda bokebi nyonso epesi pasi na mawa twende yo kasi mutu ata moko na famille azobetele maboko parce que mes parents ne passent pas TikTok ou bien c'est parce qu'ils ne passent pas sur YouTube que tu te permets de parler d'eux. Faut pas blaguer, hein. Faut pas blaguer. Faut pas blaguer avec moi. Mes parents ne sont pour rien. Ma mère était dans des courses avant de faire un voyage à Kati Makamnaï Nyonso. Quand je l'ai appelé pour lui dire comment Anna s'est comportée, elle m'a dit ok, j'arrive, je viens gérer ça. Le temps que maman kouma basi bakanga kinga, akata ki makamnaï ko aya kotine na Anna.
Et toi, tu couvres ta gorge. Tu étais là pour savoir comment mes parents ont réagi. Tu étais là pour savoir comment ma famille est en train de réagir face à ce problème. Moi, si je parle à Anna, si moi je m'adresse à Anna, c'est parce qu'elle s'est mal comportée. C'est parce qu'Anna part s'allier avec des personnes qui me veulent du mal. Pour la raison en profondeur. Mais pour la conflit, qu'est-ce qui s'était passé? À l'époque, j'étais avec le merdier là, qui est tout le temps avec tonton Pu, en train de parler, Caleb là, qui était aussi un envoyé de Mike, un envoyé de ma job. Donc, Dieu merci que je ne suis pas une fille qui mène une sale vie. Parce que si j'étais une fille qui menait une sale vie, Caleb allait avoir du matière pour appeler sa bague. Mais la preuve que je ne mène pas une mauvaise vie, c'est qu'il est là-bas en train de mettre des pièces. Et tout ce qu'il peut dire, c'est des mensonges. Tout ce qu'il peut dire, c'est des spéculations. Il n'y a aucune photo, il n'y a aucun comportement que j'ai affiché qui peut montrer ou bien qui peut réellement dire que Peña n'a pas qui peut. Parce que j'ai été bien avec lui, j'ai été bien avec sa famille. La preuve en est que j'ai même vocal. Quand j'ai envoyé le message à sa maman que dans le banc d'investissement, maman n'a été parce qu'il est violent, maman a attiré notre vocal. Déjà, d'abord, pour faire pardon, à regretter une relation et de continuer. Sa maman n'était pas au courant de ses manigances et de ses bêtises. Famille n'a pas de relation et de relation normale. On va quitter que Caleb a une mission. Alors, quand Caleb comme il a une mission avec une personnelle ligne, ma casse la ligne, qu'est-ce qu'il faisait? Il me faisait beaucoup de cas. Il m'envoyait souvent des fleurs. Il me donnait de l'argent à gogo, il faisait tout pour moi, il faisait tout pour moi. Comment ça concerne maintenant Anna? Anna a un mobile avant dans le Congo. Je pense qu'à qui je pense qu'elle est au Congo, il faut voyager avec le Congo, il faut voir qu'il y a un mobile en question. Anna a beau aux États-Unis. Elle n'a jamais foulé ses pieds au Congo jusqu'à présent. Anna oyo bozomo ya munene oyo azui mobali azaka na Congo. Na ebite so mobali yango nde ye wana waza pemenya mai kalambai na zoyeba te. Alors Anna ayebi mobali te, bayebani kaka ba mibali kaka ba internet. Est-ce que Anna tango mobali wa komona yo mama akomona yo libumu nyonso koye komiti na genou. Azoye na mukanda te. Famille ya ba penyel ba lokabino bien ndenge nini ma ba bikandango bino bokenda kozona États-Unis po boka bakango lokola batu bakaba mapa batu bazoka babanguba bandi weza mawe bolanda kaka bino moboye bi bolanda bochaka ba j'aime bozoyo kadon Anna azwaki mobali na Congo mobali ngo bande ko kabela ete abande bon mobali na Congo aopesa yeni bande ko bolanda eso akomika na Congo kaka lobi Anna na Facebook. Anna maintenant a comment il continue la mobali wana balingana ki na Facebook. Anna koma ikotindela mobali wana ba mbongo akosakana te boyoki Anna place alingaki mobile bolanda. Mibali ya Facebook makambo. On a beaucoup comme un salarié. Moi avant d'ici les je connais comment les hommes au bateau comme calme. Certaines personnes pensent que tu ne peux pas parler parce que tu es énervé. Qu'est-ce que tu penses? Non, je parle, je suis pas énervée. Ça va, je peux parler. Ça va. Je baisse le ton alors, je baisse le ton. Tu trouves que c'est bien de parler des Anna comme ça? Dahil sa consistent na magagandang exchange rate ng Remitly, mas malaking bahagi ng pinaghirapan ng pera ang nakakarating sa Pilipinas. Voilà, Boyoka. Je trouve que c'est bien qu'Anna dépose des mensonges. C'est que ma sœur, elle. Non, je trouve que c'est pas bien, mais je sais pas. Mais pourquoi elle l'a fait d'ailleurs? Moi, je trouve que c'est bien. Je parle d'abord, je vais expliquer ce qui s'est passé. Il y a un adage bantou qui dit que mon doigt bengelio police a commis déjà. Elle a essayé de me tuer. Alors je vais parler, elle ne représente plus rien pour moi. Et j'ai même dit ça à mes parents. Je ne la considère plus comme ma soeur, alors je parle d'elle comme je parle de toute autre personne qui m'a fait du mal. Je m'en fous d'elle. Donc, bandeko nanga ndenge zawana yo swani na ndeko na yo. Alors ndeko na yo alobi na yo ke nga nazo considérer le susu le kwa ndeko na ngai te, ozana likambu moko na ngai te. Comment tu vas te permettre sikoyo okomi na Kinshasa okene komona ex na ye okanga ba photo
o permettre asimbaka yo ngai bandeko na ngai na osala ngo te parce que soki toyebaki Mike Kalambai wana tokoba te toyebaki ye ayaka kobeta miziki ayaka na ndaku mais toi tu avais quel âge à cette époque là ta moso ozaki no mineur ozaki mwana muke bon ayaka pe na ndaku iparete aviolaka ndenge balobaka histoire aviolaka Peniel likambo wana eza pe somo makasi bandeko na nga epesaka ngai na vertige mais balobi na baluba moto aviole mwana na yo il faut ye wana kaka abala ye yango bozomona ke libala wana fondement nango ezalaka mabe makasi wana ezanga te eza maloba Peniel bokoyoka ngo pe ye moko ndenge pa koexplike ke baviolaka ye na Mike Kalambai avant babalana alors bandeko na nga mwana wa mwasi oyo en tout cas zokamwisa nga makasi c'est quoi on kende ko sala ni parce que ndeko no alobi déjà même ibana ndeko na yo soki pe ngai na oke komona bango te parce que tant maman la bango ça déclarer que oza ndeko na nga te oze lo côté retire toi o toi na mboka mbongo soki mboka ya kindoki ya ba spirituel oke komona mwana batu boelobi kuna ba koyi maladi ya ndeki babeli mama leki wala tanga lekaki yena mama ne bayoka na kate aye ko chikelo kwa mabena bana bande ko fo bozwa ka maele mwana mwasi o penza munene oyo azokamwisa nge ande pardon alors nga balifi ana ete ana ke kotindela mobali soka ndingi yo ata aza na ya buki ata aza millionnaire te akoluka asalisa ata bakado to ton homme asalela ko presque rien. Donc là, tu étais en train de causer normal avec Anna, il n'y a eu rien. Tu voulais juste parler avec elle, c'était ça? Oui, mais c'était même pas le jour du conflit. Il faut écouter. Ça s'est passé à la veille du jour du conflit. Okay. À la veille du jour avec la police. Tu ne peux pas être avec un homme, tu te la vas tout ça, ça ne t'honore pas. Bien sûr que au cours de la norme d'insécurité, Miss Santarasi qui n'est pas un peu ronde et tout ça, mais les longues, tu es une belle femme. Ça va sport, ça va régime. Occupe-toi de ton corps. En tout cas, moi, chez nous, la famille n'a plus sur moi pour la maman, considère qu'il est la plus belle chez toutes les filles dans la Anna. Anna, regardez vraiment son visage, c'est une belle femme. Si elle fait vraiment les efforts, à ça les amzotos, à mis ça la violence et tout, pour qu'elle s'occupe de son corps. Bon, moi là. En tout cas, moi, je suis Anna Oyo. Bande kolangai atakut balbaka bebel wana ezalaka mabe ezala ba inconvénient mais ye vraiment fois ki ne kosala ngo akota libumu wana ndenge sopana non mabele wana non yango ndeko na mwasi alobi alelaka soka mitali nzoto na alingi pe kosala gymnastique te alingi kosala eloko moko te bongo belle de figure nzoto ya ndenge wana toyebi te bon mobali yango kaka batalaka azoluka poto na ye akoya na ye metanga kokima bon yekutu alingani ba réseaux sociaux te ana to yoka na so makamna ete soki penyelité mbele pe longia ana ekoti miniature te to yoka télématin place Anna c'est une très belle femme et je lui ai toujours dit je lui ai même dit tout qu'il nous la sport ensemble parce que moi j'avais pris énormément du poids à cause des antidépresseurs que je prenais en début 2023 au même été que nous autres les oreilles à temps normal donc il m'a quand même ça la marche. Tu vas aller faire la marche. Tu vas aller elle ne peut pas faire des efforts. Alors, il ne faut pas pleurer aussi. Ceux qui nous ont ils ont changé. Mais c'est même pas ça que je suis là pour dire. Alors, Naïd ici, Anna, que Anna a utilisé pour la Muganda. Aux hommes Moukier, Anna n'a que 25 ans. Azam Mona Moukier. Anna a 70 années. On a un plus en écart à 5 ans. Anna vient à peine d'avoir 25 ans. Et c'est lui qui n'a pas boité. Quand on se voit là, c'est bon, avant de faire une unité, pour même, dans mon avis, à tes plaies qui n'a été, mais en tant que Yaya, la barre qui m'a moubali, ou à qui coupe la rapport avec lui, je sais combien c'est dangereux d'entrer dans un mariage basé sur des intérêts. Alors, je n'ai pas voulu que ma soeur passe par les mêmes cauchemars par lesquels moi je me suis passée. Alors, je me suis dit que je vais me culpabiliser. Ceux qui n'ont l'objet de l'autre côté et à qui pour la relation, pour la débat, où elle va souffrir, je vais me culpabiliser. Attends, si tu as les lots, au moins j'ai parlé, au moins j'ai estimé quelque chose dans son cerveau. Alors, le jour suivant, et puis tant aussi ça qui fait pour le gars, même si d'ailleurs demain, je voyage.
Donc, il est Miami, là, Caleb et tout ça, vous qui en vacances et tout ça, on avait tous les solo et tout ça, ma petite soeur, on avait tous les solo, elle dit, ah, ok, c'est bien. Après, mais c'est ta petite soeur copine, on va dire. Tu parles de tout et de rien avec Anna. Ouais, on parle de tout et de rien parce qu'on parlait de son couple à elle. Quand on a fini de parler de son couple à elle, on a commencé à parler de mon couple à moi. Donc, alors, on a été non. Kumusta Kabine, are you a retired professional or close to it? And looking for ways to increase your income? Bandeko mwana mwasi oyo na kombo ya penyele. Mwana mwasi omu penya penza azamba welisa makasi. Caleb wana oyebaki ete. Caleb aye ba problème nyoso yo zwi na vie na yo. Tango mobali asika yo kosani kanga makolo na yo, tika mobali wana se présent, ça la présentation, tika mobali wana mema eti na libala. Abala ki yo te ni présentation le côté yo wana bandio kanga biloko tozo voyager na ye. Penyel, nyonso wana boke kobeta magoda, opesa kaka magoda ofele, ozwa kama yele te. Baninga bazalaka wana osala déjà combo, donc bamibali bakoya kaka. Bamibali msu balingaka ko bala basi bakenda sango bango vina bango eza bongo. Donc yo Penyel ebake ato macho kiti mobali akoya na ye. Mais sikoyo mema mobali kanga makolo. Pressé aux aranangonde soko zu mibali faut diminuer. Oh là là, oh mwana ndenge nini 30 ans otanga mibali totala ona maboko. C'est tout ça. Donc, tout le monde il va heure, il va 14 h. Alors, je dois sortir de la maison au plus tard, vraiment 11 h, parce que je n'ai même pas de bagages en soute. Donc, même si j'arrive à 1 h du vol, non, faut pas la rendre comme une date. Donc, au plus tard, vraiment 11 h, faut la loin à dans la route 8 h. Dans la route 8 h, on a promis que ma vidéo pour Nandaku et tout ça. Vers 9 h, on a promis à la petite douche. Comme Anne aussi, elle travaille le matin, elle a dérangé, elle a été utile, peut-être qu'elle avait besoin d'en faire avec moi, elle va pas de toute façon, ça m'a compris. On a dit qu'elle est dans la touche musique aux jusqu'à 10h30. De 9h jusqu'à 10h30, musique aux bêta. Toujours là, il y a le comment on a longué, il y a vers 10h30, qu'est-ce qu'on a et qui dérive à être c'est là. Maïe, il y a beaucoup de je peux 15 minutes, 20 minutes comme ça. Mais musique, ils ont continué à couper dans la carte de couche. Quand on a fait un peu vite, je sais que j'ai un programme, il faut n'abîmer à 11h. En tout cas, bon, on a zoné la carte de la chambre. Parce qu'on était tous deux chez les parents. Tous deux, on vivait chez les parents. Moi, je vis pas. À droite, moi, je vivais pas seule. Elle savait que tu avais rendez-vous à 11h, c'est ça, non? Elle savait que tu devais voyager avec l'autre, là. Caleb. Ouais. Et puis, c'est pourquoi Caleb était là le jour du conflit, parce que Caleb venait me prendre plutôt qu'il est à l'aéroport. Voilà. Alors qu'il fasse comme si il est venu pour trancher une affaire. Lui, il est venu à tout petit conflit parce qu'il fallait tout voyager, il fallait tout qu'il Miami. Alors, on a abîmé la touche dans la chambre, abandonné au gang. Et puis, on a poli. Comment on peut toquer la touche et tout ça. Mais maintenant, j'ai compris. On dit, oh. Oui, il y a mais awa mobali na lobaki teke mobali na lobi teke ayaki wana pona ya kozwa ye mobali na lobaki abande kokata suki mbala moko Penyel abengi ye alobi yaka makambo moko ezali awa na ndako antuka foka okoma boye na boye kuta sisa kokata suki te asengi ka mobali wana alobi antuka moyen na sala eza te na koma nanu sur place ebongo na oya kozonga antuka place oyo eza mwa mobulu ya lobi ke fallait ba voyager mais mobali alobaki makambo ya voyage te mobali alobaki ke abande kokata suki même si so baninga ba voyager en tout cas mobali azalaki pa ya coiffeur kokoma ya mobali ayaki mbangu c'était juste parce que ya bengaki ye tant ba police abiki en tout cas botika ngana benga fiancé nanga pona avant to kende makambo moi flou kaka tondimela nani yo dans les gars à 5 ans. C'est la première question que je lui ai posée. J'ai pas réagi. Wow. C'est quand maintenant, quand j'étais en 2022, c'est quand les enfants sont partis au Congo, en décembre 2022, j'ai fait une tentative de suicide et je n'étais pas bien, je me sentais pas bien, j'ai essayé de me suicider et tout, et j'ai été internée dans un hôpital de psychiatrie. Et maintenant, dans l'hôpital de psychiatrie... Donc, moi, si yo Penyel, alingaki a se suicider na ye, alingaki mi boma. Eh, bande quoi,
Peniel azana souci ya bana na ete masolo aboetanga azobeta na yango azobeta yango kitoko na bino bato bozoyoka ye nyonso wana Mike azozwa ba dossier ezokota na ba juge bakopesa bana ndenge nini yo mutu olingai kose suicide Peniel esenga kobeta lisolo ya Peniel abeti lisolo na ye bien Mike passe vie na ye azaka kobongisa ba dossier na ye Peniel en tout cas makambo yo en tout cas réseaux sociaux et bébisi bon moi na yo tout ça ko boni boyoka alingai ko se suicider sikoyo ba awa à côté l'hôpital psychiatrique bolanda. C'est pas n'importe quel vêtement que tu peux porter là-bas. Tu vois, la vêtement, ils ont la. Pourquoi tu as voulu te suicider, Pékin? Pardon? Pourquoi tu as voulu faire ça? Ben, c'est ça la dépression. La dépression, c'est ça. Je prenais pas encore des médicaments. En 2022, les gens doivent comprendre que la dépression, la bipolarité, l'anxiété et tout ça, c'est des maladies. Ce sont des maladies comme le cancer, ce sont des maladies comme le sida, ce sont des maladies. Donc, bipolarité, bamakamio sur la dépression, tout, et ça maladie, comme toute autre maladie. Donc, yesuko abela ka maladie wana. Mais maladie ya bango suko et mabena ngo pona eningisaka mutu. Et comment kolobisa batu biloba et comment kosala ba des autres comment kosaba makamoko ya bien te. Alors il faut laisser peigner dans la paix. Botika ye peigner ataso aye na réseaux sociaux alobi etalié boya ka kokote la été boya ka koloba tazonga na Mike boya ka koloba ceci cela te parce que c'est une personne qui est malade. Voilà. Mental. Donc c'est pas comme si à cause de traumatisme. À chaque fois que le cerveau reçoit un trauma ou reçoit un choc, ça change comment le cerveau fonctionne. Et ça, beaucoup de gens ne veulent pas comprendre. Beaucoup de gens vont dire, comprendre. Maman, qui parle de c'est mon papa qui m'a battu en ça, en tout cas, c'est Mike qui a fait ça. Qu'elle ferme sa bouche, elle allait dans la soupe là, à l'eau de la famille là, qu'elle ne blague pas avec moi et qu'elle ne blague pas avec mes parents. Alors, quand j'étais à l'hôpital de psychiatrie, je l'ai indiqué. Elle est partie l'acheter. Elle est 2022, décembre 2022. Elle est partie l'acheter, tout ce qu'elle m'avait acheté, elle m'a ramené ça. Quand j'étais à l'hôpital de psychiatrie, je me rappelle, mon psy à l'hôpital de psychiatrie, quand je parlais avec mon psy, j'expliquais mon histoire. Mon psy m'a dit, je vais faire tout pour que tu sois soigné et je ne veux plus jamais te revoir dans un hôpital pareil. Oh, ils ont placé à hôpital. Je ne veux plus te revoir ici. Mais quand tu vas sortir d'ici, tu brûles tous les vêtements. Il a pas mis sur le côté, tu brûles ces lits. Mais tu peux garder un seul vêtement. I don't mean to brag, but I have zero bloating and I no longer look like I'm 6 months. Docteur alobaki na kosala tout soko bimi na hôpital oyo ozonga lisusu ate. Et puis biloko tout ozaki na kati hôpital oyo tumba yango bwaka yango souvenir moko ezala te pona ba docteur ba yebaki l'hôpital wana ezaka l'hôpital ba donc ba eza hôpital neti ya ba esprit ya mabe donc soko komi kuna ekangi na bilamba alors bino so boyoka likambo oyo bozwa conseil oyo so mutu na we doka ka série mo boy okoti hôpital ou bien quoi que ce soit biloko nyonso ko uta nango kuna bwaka ngo eza eloko moko ya mabe pe yo moko boyango lobaki na boyi maladi oyo na boyi ba demo oyo na boyi makambo oyo bandeko kokende libela yango makambo ayebisaka ndeko mwasi tanga bimaki na hôpital docteur nem taisaki so pas aki congolais to yebiti pour te rappeler de ta force et pour te rappeler la malobao sur la bomba. Mais pourquoi il fallait brûler tout ça là pour que les habits te rappellent l'histoire? Non, elle m'a dit de garder un souvenir. Et de brûler tous les habits là. Pourquoi il fallait brûler ça? Elle a dit que spirituellement aussi, quand tu quittes un endroit comme la prison, ou bien quand tu quittes un endroit comme un hôpital de psychiatrie, quand tu sors et tu brises, tu refuses, tu brises aussi de bien. Amen. Lié à cet hôpital. Amen. Parce que beaucoup de gens entrent dans l'hôpital de psychiatrie,
Yesu quoi yota ngozo bima ozonga riche. Amen. Amen. Tu as reçu ça au nom de Jésus, hein? Pardon? Tu as reçu ça au nom de Jésus? Oui, oui. Alors, parmi la kilo, la PC plus là. Donc c'est comme tous autres joueurs à Babylone quand tu fais ça là. Peut-être quand tu as la chambre là. Mais là la tour de façon de là. Mais là la cadeau ne sont la ça. Mais là la tour que mieux sont yébité au et où ça est pas mal. Pour moi maintenant, dans la matérialité, je ne suis pas vraiment attachée au matériel. Quand j'achète quelque chose, celui bah moi quand aller là, bah moi on va se tenir en haut. Bah c'est là, bah je suis là. C'est pour cela que tu as parlé de tout ça va aller sur la biche. Ah, maintenant, elle va des sacs, des souliers, des histoires à gogo. Elle part maintenant dans la chambre, elle prend des souliers, elle prend les sacs, après du coup, Bambara va sac. Ah, Bambara va sac. Ah, Bambara Biouba, ah, Bessigna, pendant qu'elle fait ça. Pendant qu'elle faisait ça. Bon, là, la chambre, mon côté, c'est elle qui est venue dans ta chambre. C'est elle qui est venue dans ma chambre. C'est elle qui m'a agressée. C'est elle qui m'a frappée. Et moi, je sais que si avant ça va bien revenir sur là, et ça va dire que la peau là, n'est la nouvelle qui la nuit précédente par rapport à la et surtout comme j'avais mentionné que je partais à Floride, donc il y a des vacances, et puis c'est sous Canvas. Azo Bambara la bio, quand Azo Bambara la bio, c'est quand je pris mon téléphone et j'ai appelé maman. Et j'ai expliqué à maman ce qui s'est passé. Maman a signé qui. Salut Valéria, ma chérie. Pardon? Valéria, c'est la fille qui. Azaranaka, il y a groupe, il y a Batutu Paulina et Madeleine et tout. Elle a entendu comment on appelle ça, le complot qui complotait contre toi. Et maintenant, Bali va bloquer Chennaï. Valéria, après Peñel, complot Yokaki. Donc, elle s'est retrouvée dans un groupe là où s'est trouvé Mike, Paulina et les autres là-bas. Maintenant, elles étaient là tous en train de comploter contre toi. Et elle a entendu ça, elle est venue faire un live avec Mbak dans la chaîne live. Continue, ma chérie. Alors, quand on a dit maman, qu'est-ce que ses parents ont dit? Vous savez comment mes parents ont réagi face à ce problème? Puis nous, on a la vie sur la note, on a dit que mes parents n'ont rien fait, que mes parents n'ont pas réagi. Je peux dire que même 75% de la famille n'adresse plus à Anna la parole. Ma famille n'est juste pas une famille, il y a d'autres dans les réseaux sociaux, mais on va ça dans la vraie vie. Oui, peut-être traité. Oui, et je ne vais pas venir tout étaler aussi ici, je ne vous dois rien. Je ne vous dois rien. Si je parle de ce qui m'importe et de ce que moi j'ai envie d'en parler. Vous comme ici à la Congolais, tout ça vous appartient pour que je vienne vous rendre de compte sur ma famille, sur tout ce que je fais. Non, il ne faut pas déborder. Si je veux parler... Peñel, stop. Bon, Nico, vous avez un bipolaire, maman, li boma. Quoi ça? Ozo gangue la banane. Vinanga, to tinda goya na réseaux sociaux. Yo so mona bato ba vanda na bango, ba melama na bango, ba vina bango ya na réseaux sociaux. Oyo karango te. Ozana Moïse Mbia botati. Moïse Mbia bota na mwasi wa balaka bota. Moïse Mbia le wakoma na mbongo ebele. Omona ka yaka na réseaux sociaux mwana mwasi wana aya ko loba Moïse boye akipaka mwana te asalaka boye te asalaka boye. Oyo kakaye te bachaka yepete. Yondo yaka na vina yo soko yena ngo tokoloba. Soki oyena vina yo ekokita tina mama na yo na tata na yo tina bana na yo bako yena bango na réseaux sociaux. Tu respecte-toi. C'est tout. Au monde appelle Moutaroya et Koloba vina yo azate. Attends, osala ba live wana. Est-ce que tu avais vraiment l'obligation au benga na live o banda ko étaler via Anna ya nana na osoki ya Anna na bino. Allez tant ko étaler biso to sani to monye to lobani. Moza bourreau, azaboye. Ah, il faut accepter. On s'en fout de toi, il ne faut pas crier sur les gens, on va en parler.
Moi moi si on a balobi ke à côté que ceux qui l'association ba Mike Kalambay nya bazo kanga chaîne nae commentaire ni nochi et l'autre côté. Donc tu t'en fous les autres au bazo côté là au bakanga ba chaîne na bango au lieu même de faire un commentaire ah vraiment sorry on va tout faire pour na chaîne wane et kanga maté bande ko nanga likolo nango basaleli compét et ba benga ngoni pétition basaleli pétition kuna les États-Unis na ezoleka na chaîne ya Tata Pokuna pétition wana bandeko bazoluka batu bakokisa 1000 à 1500 soki kaka ekoki Peniel azusu ba problème isu na justice ba fundi lisu na likolo nango ndenga posta kisoki bana ndenga so finga bana baza ba bâtard tout bake basi ba fundi bandeko nanga bongo mwana mwasi ya boy na ebité na komi koyeka na Peniel ngo na mawa so peto kila ene esengo akosuka wapi. Est-ce que yo penza Peniel ndengo zakawana na Mike Kalambay ndenga yebana wana Mike Kalambay ndenga beta muziki wana est-ce que yo kokoka koswana na ye okoka kofuta bavoka okoka kosala okoka te tala ndenga zotinde lokutu ba mibali olobike batindela ki yo mobali oyambi pe mobali wana osopani déjà ozana terrain moko glissant kanga munoko kanga nyoso fais ta vie sans foutre na nyoso Mike Kalambay sans foutre oza moi ça liboso ba boyote oza pe moi ça soukate na sima na ope belé ba divorcer voilà lelo quand est aussi l'émission lelo pe ba msupe ba divorcer ka lelo non ba de kona bandi ko malanga na suka bolanda la bokebi nyoso aloba ke belé mais tala kaka o eza live té parler de ceux qui m'apportent. Mais il ne faut pas déborder au point où de dire il faut payer un loba. Alors la vérité à famille, yo, il y a une famille là. Impoli. Après, il y a déjà maman maintenant, elle a dit qu'elle tenait, elle m'a dit qu'elle était un peu loin, mais qu'elle se dit. Moi, na kola na poto yo na balanga. Dans la monnaie que à son mise sur la chambre, moi je je suis partie dans la cuisine. Zeta chouchou. Pour la paix, pour la haute, vous savez, ça manzaka. Et aussi, en plus de cela, il y a un peu de daté. Ah, bah, les kinga la moulari, les kinga la monnaie. Non, mais t'as fait ça, Zara, non, non, bunda te. Na bunda, attends, une fois, t'es là, alobi akenda kozwa nzete fufu mais mobali na ye wana alobi ke azalaki na mbeli pe ana oyo pe soki ana ye pa alobi ke azalaki na mbeli mais ye moko alobi azalaki na nzete fufu yango bandeko nanga azala na mbeli azala na nzete fufu azala na nzete liboka azala na molangi nyonso babenga yango ba arme okobomela ngo moto du fait kazwaki intention ya kokota na cuisine bandeko sozo bunda na moto omwe monika muta ke cuisine ou bien yo zo ka molimo ke na cuisine ndeko na ngo monika muta ke cuisine bima kima po yebe loko obimisa na cuisine te cuisine wana ezaka na biloko ebele obabenga ngo ba arme blanche vanda na cuisine wana ndebo monaka okuta nzeta libuka kuna okuta nzeta fufu okuta soki bambeli okuta biloko ndenge na ndenge ba fourchette donc bandeko nanga so monika boso ana mutu tika ngokomona tika na kolakisa yo akena cuisine tela porte so mona eza polone baka ya okima na yo voilà donc bandeko bolanda azwi nzeta fufu ndenge moko azomona azokanisa nzeta fufu eza nango eloko te nzoka nde arme yo zelati est-ce que mundela yebi ke yona eza nzeta fufu ayebi amonika forme nango evimba na mutu na nini nango mulai wana yobi même pas nzete ya o babetela soki babenga ngo soki geni wana ka nzeta pamba wana e babeta ngo mutu akoya kawa kufa siko yo yebisa o lakisa mundele nzeta fufu eza arme te eza arme ya makasi bandeko na ngai pardon zela muke na rappeler yo zela muke ndeko na zela na obengo donc bandeko bozela to continuer quand de bapel ekotaka voilà abeta makitoko non ça m'a pesa na munoko mais est-ce que c'est déjà est-ce que Anna a réagi ça déjà boya bambao biloko et tout ça la seule pour soigner en famille et tout et c'est pas ça? Oui, ça s'est passé en 2019 quand notre grande sœur Rachel a c'était à la veille du mariage de Rachel parce que Anna s'était déplacée
Et je l'attendais parce qu'on devait partir à l'hôtel pour remettre à Rachel quelque chose. Anna s'est déplacée à 18h à Zonginda pour 0h. Maintenant, Rachel a dit que cette histoire, c'est vrai. Donc, même dans la famille, il histoire. Ça s'était passé même chez ma tante. Dans le lobby, elle a dit, Anna, comme pour ça, Rachel a pas lobby. Elle attend des histoires comme ça, ok, côté dans le lobby, Anna, en fait, Anna a toujours été compliquée. Je peux le dire comme ça, je m'arrête là. Alors, ça s'est déjà passé une fois, mais on a répété parce que notre famille nous allait séparer. Mais ça se passe dans toutes les familles. Quand tu sais, famille qui va faire la part. Arrêtez cette hypocrisie. Arrêtez ça. Anna place à baby, c'est là dans la béningila. Quand je suis entrée dans la cuisine, j'ai une zeta foufou, s'il vous plaît. À Moni Pen zeta foufou. Elle était na souka ya couloir. In just 2 weeks, I lost 36 pounds. I have more energy, better mood. I feel attractive again. Et pourtant, elle avait vu le résultat. Et c'est ça qui s'est passé. C'est ça le problème qui s'est passé. Jésus-Christ. Mais, Teniel, comment... parce que Anna Yebike Koloba Mbeli, c'est vraiment pas bien pour toi. Mais comment Anna Koko Mananiva Lobakizaki Mbeli, c'est ce qui me fait quand même vraiment mal. Et puis, quand j'ai parlé avec les parents, je les ai expliqué ce qui s'est passé. Les parents ont pris ma part. J'ai même des captures des messages où j'en parle avec ma mère. Où ma mère va l'obéler chez les parents, elle est partie regretter à qui c'est un pardon et pas ma parent et pas ma tata moi si ma maman elle est qui a fait un pardon c'est un pardon ça la suite qui dit chez la famille elle est en train de manigancer et pourtant au tribunal elle a augmenté que cette affaire et maintenant n'a plus au cours à Texas et pourtant chez la famille elle est en train de faire des hypocrisies c'est un pardon. Alors moi si on a dit ok parce que j'ai reçu l'appel de mon avocat aujourd'hui pour me dire ce qu'elle a fait. Et pourtant, j'étais sur les réseaux sociaux en train de la défendre. Avocat n'a pas béni à l'élan. Attends, on va y faire que non, dossier, il y a ma vie. Et comme il boit. Tu es sûr de tes propos? Je suis très sûr. Il a dit, il faudra que tu fasses une contre-attaque alors. Il faudra que Yo peut porter plainte pour des mensonges. Il a dit, ok, on le fait. Parce que je ne sais pas, mais la personne est en train de la mettre dans la merde. Mais Penyazela, tant la police est qui questionna que bien bakanga qui on ba la mo bakina yo. Questionna qui nga. Mais à part aussi quand elle a quitté tant à Kimi Libanda tellement que Kanda et les cas qui je suis en la chambre na buki babilo ko nyoso na sombela kai. Na sombela kai télévision avec boyoki kande leka ki eta ndeko mwana mwasi na moneki nzete akimi na ye bon komona nzete ya fufu est-ce que mutako kima pona nzete fufu pona mwa mwasi wana za mbinga koleka ye costaud est-ce que mwana mwasi wana ko ape ko kanga epe catch a botoli pe nzete wana papoli yango ndeko mwasi mais mwana mwasi wana tanga moni akimi ko kimo akimaki boza sirte ke ezam beli ndenge ya lobeli ya monde ko mwasi na ndenge pe Caleb wana so Caleb wana mobali na ye alobi ke zalaki mbeli kaka ye moko mutazolo ba ke zalaki nzete ya fufu alors bande konanga soki lelo balobi ke bazwa garçon wana bacha lokola témoin malgré zalaki te mais akoyi pe kokene koloba mbeli penye la kosuka wapi et puis penye mabe na ye akei na chambre ya ndeko na ye abuki biloko tu ezaki bambetu banini buki ngate muna oloba ye muta oloba na okende nga na suka alors e babiloko ale ba police ba monaki yango balobi non o penza zali criminel donc penye la zana mère de makasi mwana mwasi aboyi na ko retirer plainte non na shop na buki non na solo ke moi non na solo ke moi miroir mo weton c'est pas que la sombe la ke mais moi ka ba bongo pe ça va aller que et puis que a eto non na to ki no kusuma ba biloko et tout ça o pe c'est bon si je vous montre les transferts on a salé à Anna je ne pense pas que bon la dépense à vie à Anna même pas dans l'argent je pense pas que j'ai déjà dépensé ce montant
Parce que Anna Zalé qui n'a vraiment plus de 25 ans. Je suis maman juste pendant 9 ans. Donc, au moins, on a salé là, Anna la vie, et qui n'a on a salé là-bas maintenant. Anna salama ma bé. Tata pour bazo seka Anna bazo finga Anna na réseaux sociaux. Nga malgré na bazo solisa Anna te je l'ai défendu sur les réseaux sociaux parce que c'est ma soeur aza moi na ba parents na nga. Moi na papa na nga aza moi na ya maman na nga. Elle dit à date aux un problème ndenge nini je ne peux pas permettre que tu vas photo na internet ba finga ya aza leki na nga. Il faut la défendre. Mais moi je fais ça et toi tu pars encore aggraver la situation au niveau de cour judiciaire. Ma chérie. Tu me fais comprendre que là, donc, Péniel, la police est liée et Kotaki Nanda Kwesio, bien Kotaki on a libanda. Quoi ça? La police. Et Kotaki na libanda, parce que je ne savais même pas qu'elle avait appelé la police. Ah, ok. Donc, on a kimi libanda, na kami fait garage, na kami c'est qui a tout pour que na ya c'est qui, on a kami garage pas sans aller et jusqu'à ce que maman allait revenir à la maison. Mais il y a une apôtre, c'est Sa Remitly, darating ang pera mo sa oras na ipinangako namin o i-refund namin ang fees mo. Mag-send ng pera sa bahay ng may peace of mind. If you've been wearing 5 years, stop scrolling. Mais tellement aussi que le papa est né et Caleb, il m'avait appelé Freddy. Il y avait un point extra qui était dehors. Ma bimi libanda pour expliquer c'est le matin à l'époque c'est une pouti, ba policier voilà, ba braquer na. Hey. Nous on vit au Texas. Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu des gens qui meurent, des policiers au bateau Betaramassas na Loyenge. C'est ça. On pouvait aussi te tirer comme ça. Qui m'ont pris Et puis, quelle était ta réaction? J'étais choquée, je ne comprenais pas. Alors, quand je leur disais, ben, vous faites quoi ici et tout, eux, pour eux, ils font comme si, comme quoi, on a besoin de soins et ça va. Là, on se voit, ben, la personne qui a appelé la police, elle dit, oh, qu'est-ce qui s'est passé ici? Non, expliquez, ben, moi. Et l'autre, c'est le fait que ma pote n'a pas de chambre, et la banza qui est logo. Ah, ok. Quand on bouka ki ba cadeau, pesa ki ende boyo kana ki ke, ya lobi no zong sa ba cadeau, yo po binga pe zong sa yanga lo kende ko buka cadeau pesa e. Ba cadeau ka pesa ra e. Oui. Même bana basala ngo, bana bazaro mona buki muto a poupée, a buki muto a lipia lobo. Non, n'encouragez pas les mal. Elle avait mal fait. Elle peut pas bouca les choses comme ça, c'est quoi ça? Kasi azawana bana mike, mais yaza maman mukolo. Aza maman ya mwana comme na 9 ans. Moi né dans 5 ans ko bota pe mwana. Bana 15 ans ba bota déjà. Mais on faut pas encourager ça. Ça c'est pas normal. C'est pas normal. Boso dina moniga bobo apesa pesa biloko nango pesi biloko ide ni no ke de ko buka biloko na chambre ndengwana oyebi koza na pays à loi et puis aux États-Unis même en UK. Biloko bon bosa na ba Belgique ba France ba nini mais bamboka oyo ezaka minduki tout balinga biloko bongo te. Faut pas encourager ça. Ça c'est la folie et là on ka se yango bakanga ke yango pa ko kende les prisons. Oui tout ça là c'est normal et ça là maintenant. Et ça normal. C'est passé. Le que c'est mis à moi non. Et là que le remonte sous toi, mes parents ne sont pas impliqués dans cette affaire. C'est normal. On ne l'a pas parents à point. Non, mais les parents vont réagir face à des malade ou comment? Mais Pénélope qui au foutu caution, mais pourquoi il faut zonga sous samba? Pourquoi maintenant il est comme une phase oyaboy? Caution est un peu au bima. Parce que ce qu'on foutu caution pour vendre dans la boloko jusqu'au jour où on va te donner la date. Il y a Kosamba, parce qu'il faut Kosamba, il faut expliquer au juge ce qui s'est réellement passé pour que ce dossier est calmaillé, qu'il y ait des prisons, il y a mandat, vraiment, il y a mandat, il y a un pays. Mais ce qui est déjà, nous avons payé la police au Texas, on t'arrête d'abord. Et puis pour Kosamba, après. Mais pour que la Kosamba, tu peux payer une caution pour sortir. Et comme moi aussi, c'était la première fois que j'ai eu une infraction, de la sorte surtout, ils m'ont donné l'option de payer une caution pour... C'est la première fois une infraction de la sorte. Ça, c'est une infraction à Ibaka. Et ça, c'est bêta ezali. Voilà. Oh, ils ont une infraction de la sorte. Sortir parce qu'ils ont estimé que je n'étais pas un danger public. Donc,
Mais tant obimi, ana akenda kite yena police alobaki non, ezaki kanda eza erreur et tout. À ça l'inido juste pour avocat no bengo alobaki situation est aggravée. Je ne sais pas exactement ce qu'elle a fait et pourtant ma parent, ma solo qui n'a pas parent, ma gangue là qui est. Il faut qu'elle aille retirer cette plainte, il faut qu'elle aille dire la vérité. Parce que moi, la banque, c'est que ma parent expliqué ce qui s'était réellement passé. Par contre, vous avez pour le Penyel yo zalaki wata bagara ba parents bagangeli ozalaki wana te hein. Tu étais dans la prison zaki obima déjà. Tu ne sais pas ce que ba parents ba sola ki nae parce que jusque là azana ndako ba parents a voyagé à Keneta so ba parents ba linga qui était ba monika sa ki mabe azana 25 ans. On pouvait aussi le dire ok yo pe kanga biloko no bima na ndako ke luka vie parce que ça trop c'est trop. Mais azaka na ndako ba parents. Donc il faut faire attention ba parents na yo baloba kineni bande ko to komi na suka boyo ka suka awa pina na suki awa pina na zoki na suka tu dois aller retirer ta plainte. Je pense que c'était le mois passé non tout ça il a retirer plainte mais attends comment qu'il essayer que moyen retirer les sous exactés parce que c'est comme à niveau il y a l'état, c'est l'état qui contrôle ça et pourtant c'est pas vrai. Je parlais avec mon avocat m'a dit que c'est elle qui contrôle. Alors, quand ça va parents, ça va parents, comme un sous et pourtant, elle ne sait pas que j'ai un avocat. Je ne sais pas, peut-être qu'elle pense que je suis en train de gérer ce dossier toute seule pour nous enlever la montée. J'ai un avocat. This is me. You might be wondering how I got into this situation, but it all started with the right flight. And quand on va leur récupérer et continuer sur la bêtise et continuer sur la distraction. Et vous allez me dire que Mike n'est pas derrière tout ça. Parce que même ça me déstabilise financièrement. Des dépenses inutiles. Na oyo bundi na ndeko na yo. Cause penze bandi pe discussion na bino pe bandi maya kango takutu aza doki mama. Na likambo buina ndeko na yo cause pe kaka mai kaza na kati. Donc penyeli yo na vie na yo eloko nyose kokomela yo. Oswa na même na mama na bino Mike. O bangungi baswa yo Mike. Osala boye Mike. Osala ozwa mubali na yo kaka pe mubali ngwa ye adobe dobe yo Mike. Donc vino mobimba Mike na Mike yo. Okotika laka kobonga lisusu te. Soko longoli Mike wana mutuna yo te. Okobongaka te bato bazo apuye yo na ba Mike wana etali yo penye mais soko landi bato lokwa biso tokosenga na yo bwakisa vie ya Mike mona lokola Mike osumbi obenji mai ekei tala vie na yo na bana na yo point barre soki pe Mike akangi bana problème ezate bana bazokola 15 ans ya pamba mona komi libre. Moi, on a aux États-Unis, à Olobakola, la Kolamkamikolezo qui est non, moi je dois aller aux États-Unis voir ma mère, moi je dois voyager, au Romona Bananayo. Luka vi mosusu, bota banano mosusu, o continue vinao. O ape mutalibosote, baboto la garde à bana. Et osa mutalibosote, baza ebele pe ba matameta na ba YouTube. Ah, ebele nga kuna ebi moi si mo bazaka bipolaire au sakanate. Moi si wana na bloqué partout. Allez, quand il peut dans live, car oyo, yebe baboto la bana kuna na États-Unis. Oso comprendre, osa no yo mon côté. Mais yo soko la dika fille à Mike, et lo konyo son Mike, etalio. Mais Penya, qu'est-ce que tu vas dire tant badoison on a qui ezaki conflit na bino na katianda pour yo na ndeko na yo, boswani pour na douche et tout. Badoison comprendre au côté ici Mike na kati, d'où vient Mike aïe na kati puis photo et ezalaki likama famille et fuité. Et avec liaison linéza wana ekomati pa Mike. Qui peut faire ça? C'est un mouvement parce que je ne suis pas une fille vraiment réseaux sociaux, mais je ne suis vraiment pas une fille des réseaux sociaux. Parce que si je voulais être une fille des réseaux sociaux, j'allais l'être. Et les gens allaient me suivre. Ok? Parce que là, ici de parler, les gens me suivent. J'ai une chaîne YouTube qui a plus de 40 000 abonnés dans le bar. Je suis quelqu'un de nature, je suis timide et je suis très réservée. Maintenant, parfois, les gens pensent que cette timidité-là, ou bien cette réservation-là, c'est synonyme à la faiblesse. Et pourtant, ce n'est pas le cas. On a évité un problème parce que tant qu'on a subi caca, je deviens insupportable. J'adopte un comportement insupportable. Pourquoi?
Boyo kitanga silikaka komaka insupportable. Est-ce que moi si Aboiseau méritait libala? Do. Moi si Aboiseau méritait libala? Do. Moi si Aboiseau méritait libala? Jamais. Bandiko comme moulaï na suki awa. Bino mo bomoni. Na linga pe na yo ka regret na yendenge ndeko na yake komona mai kalambai. To continuer na mo muke. Parce que je suis pas quelqu'un qui dérange les gens. Alors, tout ce que je faisais maintenant, parce que Mike savait que j'étais en train de monter un dossier contre lui pour la Ligue Mwabana et j'étais en train de le faire calmement. Maintenant, comme il n'a pas de matière en ce qu'il s'agissait de ma personne, il avait des espions par-ci par-là. Maintenant, il y avait des espions jusque dans la famille. Et comment Mike est inclus dans ça? Parce que Anna est en communication régulière avec Mike. Alors, je ne vais pas aller trop loin pour dire que Anna a tapé sa carrière d'information sur ça, ou bien Anna qui n'a pas parce que je n'ai pas une preuve tangible de dire ça, mais le fait que quand Mike vient à Dallas et tout, parce que Anna a concert à Mike. Anna a concert à Mike. Déjà, j'explique aussi le pourquoi on a qui concert Anna. Mike a qui Dallas, moi, bête à concert, bah, menace les gars qui m'ont mis. Est-ce que, à contacter qui, mon à cela bien, vous savez que, à une invitation pour un concert, pour la mala, mon sous qui n'a pas maman, n'a pas un concert à soutenir, pour la public, on est en bon terme pour les enfants. Wana na senga ki en. Koto boyo ka bien. Ok? Donc Mike abengi moko ya yo sola. Bande koto suki wana pona lelo. Analyse muso ekoya sino te kozoko makaka mulai bande konanga. C'est vraiment triste kota la makambo boye to yebite to zwango na lisu nini mais ezo senga ka to continuer. Ah bon continuer ko liker. Ani bien yé pas sola rana est bien. Oui, moi le réalisateur tout ça prend ma vidéo de temps en temps il dit que je salue la famille, c'est un monsieur bien. Donc, il connaissait Mike, il me connaissait aussi, mais il est resté vraiment neutre. Pour moi, je ne pense pas qu'il est neutre. Hein. Lui, sa relation avec Mike, moi, je trouve que c'est beaucoup plus une relation personnelle. On est ensemble. Bye, bisous.